c'est une histoire qui dérange, avec beaucoup de tristesse parce que... Toza orpheline, papa biso akufaki, papa biso maman biso bakufaki. Asalaki accident bakufaki. Nde sikoyo papa azalaki na bozwi na ye. Ntango akufi tozalaki baamike. Tanti na biso aye kolobaki lokola biso toza baamike héritage ya papa moye apesa biso eza te. Nde toye na lisolo na biso na media boye eza mpona pamba te. Nde ntango tokoli tokomoni ke tokomi deja basi minene ke fo tozwa héritage na biso. Nde tata mwasi akomi kokomplike biso. Mikanda achange na komba bana na ye. Ndako tobandaki konyokwamela ndako na biso moko. Ezali teke azwaki biso ake ovanda na biso na ndako na ye. Ezalaki ndako na biso papa na mama biso babandaki. Kokola bino bokoli ndenge nini? Tozalaki bien te. Vraiment tokoli na difficulté makasi. Makambo ezalaki bien te, ça arrivait même à des fois so alambi biloko mona atie na cuisine akani porte. Toke classe na tongo to melo olia te. Tozalaki komisa tout ton papa kufatika biso misa ponga naza l'aîné de la famille. Troisième na biso tant abukani wana mutozu se soin azalaki te. Ndiyaki osalaki après ayo kufa. Donc par manque de moyens de ça qui de qu'on a vu na kufa akufaka ni totikala kanga na petite sœur na uyo. Et puis ezalaki ke soka tie biloko jamais tolia na bango nzela moko. Ezalaki bango fo balia nanu. Soki bango basisi nde biso toya olia. Mais tant bango olia biso pe tozalaka wana to mona. Tanti nazwaki bonne te. Bonne ya kati ndako ani ezalaki biso. Na se rappeler nazaki mwana muke. Apesi nga basana nika. Tema na tika ba kopo na mafuta abeta nga journée mu bana liete. Ndela bandaya ko sala. So na moi keleki na nga kokate na bandaya ko sunga ye. Mona yebisi ete tika so na sisi o nga mona osa. En tout cas biso mo bato ndo sa musala. Bani basala musala te. Mko musuku to vandisi ye nga na vandisi ya bitanti. Na okoka sute. Soki moyen kozala kozwa ta bonne po asunga biso na mwa misala musuponga na okoka sute. Et permettre pe ok da classe. Oui. Agangela nga makasi pe abengala nga. Bakonzi na biso ya mboka basunga biso. Basunga biso tozwa héritage na biso mo pe tosalela. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous présenter ces grands magazines comme d'habitude. Solope Lolenge Yakobika, une vérité, une réalité. Parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni, pensez à la structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà. N'a pas sabino message l'orphelinat Christ Rédempteur et on a posé les sungé na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toi on a besoin de sunge na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino.
De retour sur ce plateau, les différents produits sont disponibles ici chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs et vous serez servi. Alors, la pub va nous donner les détails. On revient sur ce plateau. Suivons. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais ko sale la on ndenga mabete, sale la on pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala, pourtant zo ba produire en soute. Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça a des jours, à tabater loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'un des Mikolo somme. N'habité Mindel, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, na mutute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre soute bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est un honneur encore une fois de plus de partager ces moments na bino o pona kolanda biso. Histoire incarnée comme je vous ai toujours dit. Alors, vous traversez également ce même problème. Vous avez connu cette royalité. Pensez peut-être à nous contacter. Si vous voulez également partager votre expérience ou cette royalité avec nous, au Kiko Bengabiso, Toyambayo, afin que vous partagez, ou ils allaient corronger mon thème. Nous, à notre tour, nous avons comme piste des solutions à vous proposer. Et également, Mandekobazo Landabiso, Kiko proposer ba piste de solutions à travers ba histoire incarnée Oyo Tozali ko présenter Bino. Alors, aujourd'hui, naza na plateau avec mes invités bandeko o na ki baya pour enfin que toba ko partager les kambo Oyo ba kutani nango pesi manango to koyeba ko proposer ba piste de solutions. Na banana ko toyo Bazar, Ndeko Bassi, vraiment, Sami Balé. Alors, Ndeko, bonjour. Bonjour, papa. Et c'est moi qui ai na vérité et réalité. Vous avez magazine na Bisso. Kombo nani? Kombo na Léonce Ngimbi. Ok. Maman Léonce Ngimbi, tout ça, c'est moi qui ai na plateau na Bisso. Et Kotoyo, maman, bonjour. Bonjour, papa. Kombo nani, maman? Nana Ngimbi. Ok. Maman Nanangi bien. Donc merci beaucoup. Nabino Zanabino sur ces plateaux. La banzi quand même ba fait les kindeni. Bon, ba fait les cas qui n'ont bien par la grâce de Dieu. OK. Et les cas qui bien. Merci parce que tu continues en 2026 hein. Peu importe la difficulté, ba problème, il y a mon tu ezarande tu continues. OK. Ya nana, yo pe côté na fait les kindeni. Et les qui n'ont qu'à nzaminda linga kelika to fete. Ok. Merci beaucoup. La banzi, bango bazali ba invité nanga ya lelo. To remettre un peu ko partager na bango cette histoire qui pourra peut-être vous toucher, qui pourra vous déranger. Du moins, si ça vous dérange, faites un effort d'orienter et que vous allez sous malamu.
il y a beaucoup de cas bandi koza ebele bazali kokuta na problème bazali ko vivre na kati ya famille mais au bazo vivre na famille wana eza inacceptable, c'est inhumain. Ezali kozanga motema ce qui humanisme longo na mitema batu, c'est ce qui fait que au moins na kati ya famille batu msati mutu aza na mawate azonyokola muninga sans problème. Des fois même mutu azonyokola na asali pe lo mabete mais a se décider kaka yi anyokola ye. Alors Torolanda tu vas quand même y alliance li comme ça on nini otambuli nango lelo. Merci papa pour la parole. Biso toza ba orphelin to na problème na biso awa na vérité et réalité po bozu la biso solution na problème toza na toza ba orphelin papa biso akufaki ba papa biso mama biso bakufaki asalaki accident bakufaki nde sikoyo papa azalaki na bozwi na ye ntango akufi tozalaki baamike nga azalaki mwa mokolo par rapport na ye nde ntango papa akufi tanti na biso aye kolobaki lokola biso toza baamike héritage ya papa moye apesa biso eza te bapesa biso eza te toyokaki bakenda nango na justice ntango tokoli esengaki fale tanti azongisela biso héritage na biso. Donc tant papa na bino ba parents na bino bakufi lokola bozaki bana mike ne ba eko décider famille eko décider que bofanda epai ya tantine na bino. Oui, tondova na pas tanti. OK. Tantine ayeko zwa bomengo o papa tikaki héritage na bino. Ye ayeko zwa ngo akomi ko salela ngo parce que bino bozaki bana mike. Bana mike. OK. Donc famille ne ya mbisa no que non ba kenda tina justice pour ba pesa e biloko comme ça ceux qui bokoli bino à chaque fois ba famille ya maman ndi muto banda ko ya ko yebisa biso. Banda ko rappeler biso ke esalama bongo. Nde temps tokoli tokomoni ke tokomi déjà basi minene ke photo zwa héritage na biso. Nde tata mwasi akomi ko compliquer biso. Akomi ko compliquer biso mikanda a changer na komba bana na. Changer mikanda na komba bana na. Ya wana papa na ebité so tokosani. Toluki to landela wata na nzela ya justice nde tokoli boye. Vu que toza mbongo te. Muta soutenir biso pe azate. Ya wana tozoluka ka soutien partout oyo bakoki ko soutenir biso to récupérer héritage na biso papa biso tikela biso. OK. Donc ngana me quand un peu kozonga mo muke sima par rapport ya histoire nengo tu betel solo awa. Donc papa na bozwi na ye lokola bana bozaki mike akufi lokola pe liwe la karate. Famille eko s'arranger de façon que pour ba continuer kokola kobokola bino bokende pa ya tantine na bino wazaki ndeko ya papa bino wazaki bana mike mwa ba pesa bino biloko ezate ya bande kobokola bino na bana na yepeza na bana. OK. Mais kokola bino bokoli ndenge nini est-ce que quand même abandaki kozwa soin na bino kokipe bino ba classe na bino est-ce que nyoso bozaki penza malamu ba condition malamu tozaki ndenge nini tozaki bien te vraiment tokoli na difficulté makasi tozalaki komisa tout temps papa kufatika biso misa ponga naza l'aîné de la famille troisième na biso abela makasi tanti naza mbongo ka héritage au papa tikaki de yango ya azalaki na mbongo meleki ya bukanaka soit ya malongo ezalaki te moto olandeli pe azalaki te famille ya mama pe bozwi vraiment eza te nde tanti petit frère ntango abukani wana moto ozwi se soin azalaki te nde ayaki osalaki après aye kokufa. Donc par manque ya bamoyen nde esalaki ndeko na bino aya kokufa akufaka nde totikalaka nga na petite sœur na nga oyo en tout cas tokoli vraiment na difficulté ya makasi totangi bien te baobenga na biso na classe pendant ke bana tanti bango babandaki kotanga mais biso totangi bien te mais ndenge bobandaki quand même ko nde babande sur la famille maman na bino parce que bayebisa bino mpena kino papa azalaki na bozwi azalaki na makoki mwa moyen ezalaka oui nga azalaki déjà mwa mokolo namona bozwi ya papa namona yango oui
nayebi ke papa azalaki na bozwi na ye papa azalaki na babien na ye azalaki na 2 parcelles na ferme na ye azalaki na ok bon toujours cela quand même c'est une histoire qui dérange avec beaucoup de tristesse parce que nayebi te côté ya nana nano nayoka mpe alobi nano te ya nana yo na ndenge ozobanda ofanda na tata mwasi makambo ezalaki ndenge nini makambo ezalaki bien te kandi grande sara uti oloba makambo ezalaki bien te ça arrive même à des fois so alambi biloko mona atie na cuisine akangi porte toke classe na ntongo tomeloko olia te alors en espérant que peut-être so tozongi na ndako tokuta eloko olia me bokuti akangi cuisine apesi kaka bana na ye biloko olia ndako tobandaki konyokwamela ndako na biso moko ezali teke azwaki biso ake ovanda na biso na ndako na ye ezalaki ndako na biso papa na mama biso babandaki kovanda. Ok donc ye tata mwasi après liwa baboti na bino do ye aya nde na kati ya ndako na bino donc abokolela bino wana donc azwi ye na bana na ye baye kofanda nde soki ye mpe azalaki na mobali te. Ok nda ayaki na bana na ye po biso lupango eza vraimen monene ndako ya monene me makambo tobandaki kovivre na kati bandaki kocorrespondre te na ndako tovanda aspect na biso bandaki kocorrespondre te na ndako na biso so tobeta bato biso libanda bandokasa lokwa tokokosa mais c'était vrai bana ye bandaki kopesa aspect ya bien suki ya bien santé ya bien teinture ya bien mais biso tozalaki kaka flou on a vraiment beaucoup en dire na kati ya ndako na biso moko ndako na bino moko mais bokomi kovivre badifficulté est-ce que bobandozwa mpe quand même lisolo balobaka misi tobetela nano tomeka mpe kosola na tata mwasi mpe to bobandaki kaka kobanga bandosola na ye te mosu moko akosondeki tata mwasi towana besoin ya boye ye abandozala ndenge nini bon soki peut-être toza na mposa ya eloko kosenga eloko vike ngai nazalaki mwana moke na misanaki mingi na grande sere na nga ye nde moto abandaki kokende soki eloko oliza te peut-être omoni mpe lipapa asombela so lipapa bandoyesa biso kaka aza ya mbongo te na tour na biso ye azalaki kaka na mbongo te donc tobandaki koprofite peut-être na biloko ando osombela bacousine na biso bango mpe bandaki kolinga te donc kaka bongo nde tobandaki kokendela tozali mpe baya mike tonga tokende wapi na tomesanaki na lio wana kaka bongo sikoyo bandeko ya mama na bino ntango bazoya bazokuta baya otala bino bazwi rendre bino visite ebandi ozala ndenge nini nayebi te to yala nyonso moto akoloba obanda to yana na moto akoloba ntango bondo okutaka meme na bandeko ya mama ntango bazoya obetela bino mpe mwa tu bando ozala ndenge bando explique nini bon soki peut-être bandeko ya mama baye na ndako tanti na bandaki kosala sambla omona peut-être so atieli bana ne biloko na sala manger mona bengi nana alliance venez manger wana po kaka batantine ntango bavai na salon bamona ke tozolia wi omona kokosana kopakola biso mafuta boye parce que wana tozali bana mikie siko ntango tokoli nde tokoki te esengaki kaka tovandisa batantine na biso maternel mpo toexplike bango makambo ndenge ezalaki nde bango tellement bayebi réalité ya likambo wana nde baexplike biso ke ndako tozovanda eza ya biso nyonso oyo aza nango eza ya biso yalakaki ke asimbi ntango tokokola ozongisa metisiko. Donc déjà une histoire qui dérange côté alliance olwaki ntango bozokutana kaka batanti na bino bazoya na kati ya ndako ambiance bando ozala ndenge nini ntango bazoya kotala bino tata mwasi mpe na yo ozali quand même mwa mokolo tata mwasi bando ozala comportement nde bando ozala ndenge nini abandaki aoyeba bango mpe na esengo bavandi baza malamu oui abanda oyamba bango na esengo kande petite sere alobi abanda osala mpena sambla abanda osala sambla ke azala na biso bien or ezalaki ce n'était pas le cas soki bango bakeli na bango azongela attitude na ye azala nango et puis abandaki koyebisa biso ke po famille ya mama vraiment bozwi ezalaki te moyen mpe tokende kuna ezalaki te nde tozalaki ka oblige ya kozala kuna nde abandaki koyebisa biso ke soki bango bakei ayebisi biso oyo kaka omeka oloba vérité makambo esalama na ndako oyo na ndako ovanda esu te yango mpe tobandaki kobanga tokende na famille ya mama kolia ezalaka nao mpasi yango
tokangamaka esika wana na ndako wana mais soki famille ya mama ye en tout cas bandaki kochanger vraiment bandaki kochanger akoma bien na biso quand les petites sœurs alobi opesa biso mpena biloko le jour wana bajour wana mpena toliaka mpenza ndenge esengeli mais soki bango bakei tozomi na kati ya misère comme d'habitude donc misère wana eza te ke azangaka donc biloko akolia eza nango mais bino nde kaka nde bozosubir nde injustice wana donc mais bamisusu kolia mpena bomona mpe bando tala mpe sani ya bandeko na bino nde bandotiela bango biloko ya misu totya ye kaka cha mokumba te tomona ye kaka mabe te est ce que na bino bobande ozwa mpe quand même mwa occasion to kosala effort ya kotala na sani ya bacousine na bino na botala kote na bango batieli bango biloko ndenge nini po bosala comparaison oyo bino bozolia na oyo bango bazolia parce que bahistoire oyo ezali biloko bato ebele bazovivre yango bato bazovivre makambo oyo ebele donc je me rappelle le loi nango ndeko moko alobi ke est ce que kokufela baboti eza lisumu est ce que kokufela baboti ezalaki choix ya motu nde donc soki lelo ezalaki question ya koposer motu question ke est ce que tu veux perdre tes parents personne ne dira que non oui j'ai besoin de perdre mes parents non donc ezala mingi nzambe ye moko a décidé ou soit méchanceté ya mokili esali ke jalousie kindoki haine maladie esali ke balongola motu na kati ya mokili mais ezalaka jamais choix ya motu andima azala orphelin to azala orpheline alors nalingi quand même nayeba est ce que yale onso bandaki mpe kozwa peton ya kotala biloko bandenge bazoliaki bango baliaka bien koleka bino oui na bando ozwa temps wana epo ezalaki ke soki atie biloko jamais tolia na bango nzela moko ezalaki bango fo balia nanu soki bango basisi nde biso toya kolia mais ntango bango bakolia biso mpe tozalaka wana tomona soki bango basisi kolia nde biso bayetiela biso tolia donc fo bango balia nao basilisi mesure bango bakolinga kolia balie oyo nde kotikala batieli biso. En parlant, il y a misala par exemple, la répartition des tâches na kati ya ndako ndenge ezalaka. Nepo tout le monde en place bayaya bazokola ona mingi ezalaka sobola mki na tongo ote nana yo okoskola basani. Léonce yo okomba ndako. Msusu Joël yo okolamba to okende wenze to okolamba na ba répartition ya ba misala. Est-ce que bande ko sala mapé d'une manière équitable que mutra moto bena azwa asala misala ndenge moko na baninga? Te ezaki bon te. Parce que na grandeur ya ndako na biso ebanda osenga mwa mosala mais tanti nazwaki bonne te bonne ya kati ya ndako wana ezalaki biso nase rappele nazalaki mwana moke apesinga basali na nika tema natika bakopo na mafuta abetanga journée moba nalia te parce que naniki bakopo etikali na mafuta nazalaki même pas na âge ya kosala mosala na ndako mais ye apesinga basali na nika tema nanikaki mabe en tout cas abetaki nga journée momemba wana nalia te natikala kolia te. Oh là là, c'est compliqué comme histoire, vraiment avec beaucoup de peine. Je pense que histoire où il y a Papa Blaise, c'est une histoire qui est concernée Bandeko Ebele. Histoire il y a orphelin parce qu'ils ont vécu. Oh eminze mba orphelin pas ma papa zati nani akosali sangai. Et à chaque fois que ozomona ozo traverser vie mo ya difficulté, vie mo souffrance, c'est-à-dire ils ont intense, ils ont payé ça toujours makanisi ezonga vers baboti. Donc moi écoute tata obosa na susuki baboti va kenda bona sala effort obosa na bango ezate. Pourquoi? Parce que ozo ça la comparaison. Lorsque le parent était là, nous étions quand même bercés. Vous avez quand même l'avantage moko boye. Lorsque les parents bazala ki wana bazala ko comprendre que toza bana mike et c'est ngel basa la biso. Mais une fois que les parents ne sont plus là, c'est fini. Donc na âge ko lukambongo te ozo obligé faut lukambongo. Pourquoi? Parce que muta ko sala na place na yo azati. Muta ko ide yo azati.
na répartition ba tâche ya ba misala na kati ya ndako et bando sala mané boyo zai quand même yaya déjà est-ce que yo ba bandé quand même kotikilo mo misala ya moi bien ouais mike to ezaki ndeni ba misala bondo ka bolango ndeni bando sala ndeni bon kota misala nga munando sa musala mingi azalaki soki po tanti nalobaki bana ye mpo nga naza mokolo na bango nyonso na bana na ye nga muna mokolo na bango nyonso alobaki ngai fo nasala mosala mingi na ndako mpo nga na mokolo bana na ye moye basala eza te mpo baza bana mike mais pendaki aloba bongo nana aza mpe mwana moke lokola bana na ye mais abandaki koautorize ye asala mosala nde na bandaki kosala so na moi keleki na nga akoka te na bandaki kosunga ye mo nayebisi ete tika so na sisi oyo nga mona osala en tout cas biso mo bato yandosala mosala bana ne basala mosala te moko mosuku tovandisi ye nga navandisi na bitanti naokoka esu te naokoka esu te soki moye kozala kozwa ata bonne mpo asungaka biso na mwa misala mosusu mpo nga naokoka esu te et permettre pe okende ya classe oui agangelanga makasi mpe abengananga le jour on akende olala pa baninga nanga titi aya aluki nga mpe azongisi nga na ndako abisinga ezala basuka nazongela so eloko wana te bon tosala misala biso moko nga naleki nanga bana basala misala te. C'est vraiment compliqué. Je me pose cette question pour ceux qui pensent que konyoko la bana ya baninga ils ont avantage pour na bana na bango. Je pense que vous avez ça parce que vous allez constater que les enfants abandonnés ce sont les enfants mûrs en esprit, ce sont les enfants prêts à servir même parce que bayebi déjà on dirait ils ont la école de formation pour na bango. Ils ont quand ça que vous ont apprendre ne motoana. Mais ces enfants qui sont gâtés, ni tobi ngaba ba gâté pourri. C'est-à-dire que monde qui azana est gâté mais azaya kopola. Au gâté croyant que na ko gâté on a ne ko pesa ye qui via malamu. Zoka na ko gâté moi na ne ozo polisaye ya kopola. Les enfants qui ne savent pas partager avec les autres, les enfants qui ne sont pas sociaux envers les autres, les enfants au bazar, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui misala mike ezawana bango bakosala te. C'est-à-dire musala mike il faut ya au PC coup de pouce au salisaye. Je me pose la question. C'est ce qui fait que vous avez même la carte ba foyer mususu moni ba famille jeune fille a comme une phase il faut bala. Abali azo exiger mobali otenga il faut bozulanga mona musala. Mobali otene mona musala pona nini? Tozaka biso mibali lan peto obotité. Opo misala ezebele nazo kokate. Pourquoi? Parce que azalaka formé te. Déjà partir ya ndako na bango ayebi ndenge basala musala te. Il y a bandozi la misusu basalela ye. Oublions que demain tu seras mère d'une famille, demain tu seras responsable d'une famille et du coup tu auras le devoir o sengeli yo osalaka. O il faut yo répondre na yango. Croyant que konyo ko la bana baninga yango des alliés solution, to yango de copier ça et avantage, or c'est fou. Yalliance na ndenge après ko solo là isalama ki ndenge zaki billion tozaki likanisi ke ofandisa bande ko côté maman na bino pour bomeka mpe ko sola lisolango pour que tantine alta la nena ki ko zungisa la bino ba o ezali héritage na bino to isalama ki ndenge. Bon ngamo munavanda ka ngati munavanda tozala na baninga nanga bando tindanga putu nde banda kala ke yebisa famille mama ngani na banda ko boya pona yebi comportement ya tante na biso na banda obanga so na bina yebisa famille mama tante obenga na biso toke konyo kwa malisusu de plus si ba camarade ba yebisinga yebisa nde na kene nazwaki pe courage donc kene ko vanisa famille mama donc na yebisi bango nde bango pe baye basolo na tante donc ba yebisi makambo wana te asili kaka vraiment asili kaka et puis akoma tina point ya ko simba nga pena na nzoto ko akatanga bilamba nyonso atikanga pena bongo po na kino yebisa makambo wana famille mama ndenge makambo ekomi boelelo. Ok, ça va. Sikoyo bozui solution. Ah bozo fan ndasko wapi. Bozaka kuna na ipa ya tantine
pour nandenge bozo ko revendiquer ba droit na bino kuna est-ce que bozala kaka kuna to bovanda wapi parce que boza wapi juste toza pas bon pas la famille à maman pour kuna pas tant c'est comme le quoi en faire pour na biso to vanda kuna to kokati toza la famille à maman et tant bazo bengisa yeso ya zo lobani tant bande quand même tanti bazo bengisa po ba c'est quand même azongisa quand même ba héritage na bino azo lingoyate azo boya lingoyate dernièrement oncle akendaki pa na ye alobi kasopelaki so mai donc yaki na explication ebele kaka azolingoyate côté papa pe bande comme ça te awa nde na kini nde toza na tanti toza na tanti bamisu baza bacousin na bacousine na bango donc papa bazala misato moko aza na Lubumbashi. Ah ok, donc moko aza na Lubumbashi Lubumbashi ekuta makambo wana kotaka te c'est comme si ke bango nyonso baza eza nini na bango nyonso bayoka na bango nyonso toyebi te po tobengaka ye mpe tomona ta réaction moko te. Alors yana na côté bozali sikoyo vie eza ndenge nini makambo ezokende ndenge nini côté kuna côté bozali parce que effectivement bozo revendiquer ba droit na bino ezali légitime c'est normal il faut bazongisa la bino na ba droit na bino mais côté kuna place bozali vie eza ndenge nini quand même. Bon, place tozali et pas maman leki na biso malgré moi difficulté à vie mais azo biso pena le quoi bana na ye ya mo kwana bando ebisa grande sœur na ngai kuto beta masolo to sekanga na ebise po ani te tozali ba mike azo biso kaka ya banda ikoboya vie sociale vie na ye alinga ko koboko la biso te na vie obiso tozalaki na ngo donc nga to kokate mode vie na vino ezali likolo na oya ye daso azoki biso po na ye ando mona lokwa ndeti to nyoko ama to kokate au place atikaki biso ndezaki en fer donc kuna tovandi bien malgré kozanga mais tozolia bien tozolala pongia kimia donc affection na envers bino eza nango malamu aza na souci na bino aza na besoin te na bana na ye do asangisi biso penza. OK. Oh donc je pense aussi que pour côté à maman leki pe tant mosusu lokola yeba ki surtout moni famille à papa ceux qui zupe les devant na kati ya likambo batikela bango surtout bayebi ke no a bana ndeko na bango ba kotika te donc ayeba peut-être que bozala ka malamu place pour fanda kuna ba conditions za la malamu et surtout que biloko oyo ezaki ya bino héritage lokola bango bawela ke no te biso nde to continuer ko gérer ezali pona bango bamona ke mwa za nango normal tout à fait normal batika bino quand même kuna ba ko continuer ko prendre soin pe charge na bino. Est-ce que bo bengi bo beti quand même porte moko ndezalaka tout le kata avocat tout qui na justice tout funda pour te ba ko est-ce que bo beti ta porte moko to beti porte moko te ngane na kende na suicide ka ya quartier na expliquer problème le quoi toi na mbongo te. Donc là pour na ko fixer dossier na tribunal mais qui na justice et sengeli makoki ezala mais makoki ezate. OK. Donc voilà, allez-y comprendre que ce qui dérange, c'est que papa na mama baboti bana na bango misato. Na bana misato mibale oyo ya basi na moko ya mobali. Ba parents babane ko prendre soin ya bana na bango. Donc c'était un foyer exemplaire. Un foyer de malamu ou harmonie ezalaki entre papa, maman na bana na bango. Comme Dieu yemu mutwaye baka de fois ko sonné mitema ya batu, il sait comment est-ce que liwa yaki kokota pour emema papa, ensuite emema maman. L'accident ko basalaki ndi ba parents ba ekokufa batiki bana na bango misato baki en forme. Famille et kozwa décision après l'enterrement. Alors, qui prendra la continuité? Il y a protection, il y a ban. Toujours kozwa charge, il y a ban. C'est alors que baeko solo là, baeko trouver une solution. Balobi tantine doit se porter garant. Yene moto kozwa charge, il y a ban. Lokola tantine avec pena makoki ebelete.
famille après kondima tantine alongwe bisika bandaki kofanda na bana na ye lokola azalaki marié te mais azalaki na bana na ye. Tantine aye kolongwa aye kokoma na kati ya ndako moko na bana, c'est-à-dire région de bana na ndako ya baparent na bango. Mais ntango basolaki yai attente bayokanaki ke ye azali kogere biloko wana lokola bana baza mike. Lorsque bana bako avance en âge, ye azo encadre bango na temps fixé akoya ko remettre bango héritage na bango. Vie et continuer. Bana na ko vivre na kati ya ndako na tantine, bazali ko vivre en fer. Imaginez bana bauti na ba condition de vie ya malamu, balongwa malamu na standing wana bakiti na se, bana bande ko suka basani te, bando sa misala makasi te, bango bakomisiko bango de bako ba domestique na kati ya ndako. Na oya muke. Eko tomeke moko na bango aye kobela, c'est-à-dire qu'après kobukana aye kobela ba maladie bandi kolangala na mwana par manque ya prise en charge mwana aye kokufa. Donc mwana kufi o pasi eleki négligence mutako soigner azate. C'est par là que mwana na biso aye kokufa. Tango akufi famille est continuée. Cette famille a enduré beaucoup de difficultés, beaucoup de peines. Mais nous surtout, il y a un sens que bameka kotala ndenge nini mwana continuité à vie na bango ekoki kosala. Bana bakola kate baye kokola. Et na kokola na bango, voilà que vous retrouvez bango Léonce na nana. Alors du coup, et kosala que bana oyo moyen que vie na bango continuité ezala bien sous prise en charge ezala malamu ezala kité. Tantine abani ko nyokola bana, abani ko faire vivre bana calvaire. Bana ba souffrir au point que bakoki li sous-souté. Lokola bakoli ya mukolo Léonce habité tantine ameka kotali sa tantine. Tantine abeti akomisi na niveau kotika e bongo bolumbu to mutakala. Pour nani parce que moi nazo revendiquer droit na ye. Ba papa babotama bazalaka pe baza misato moko akufa ne papa na bango. Alors mi bale batikali tantine wazali ko faire vivre bana batu calvaire na mususu wazali na Lubumbashi. Ya Lubumbashi alobarate akipakate d'après ya Léonce alobi c'est comme si ça na ndenge na bango parce que na difficulté pas sur bamonaka akokai kozanga koyeba yango te. Bamoni ke trop c'est trop. C'est comme ça qu'elles se sont décidées balonga bango na ndako parce que ba risquer ba ya kokufa lisusu. Bana baki ko se réfugier et pas ya maman leki na bango. Maman leki na bandi kozwa soin na bango. Du coup bana balobi mais non, ceux qui atato yi bagambeli to yaki pas maman leki depuis kala. Waneza ya nana muto abeti solo. Albite il fallait que bazonga la ba fa na bango kuna tamba osola na ya na ye. Bazo seka babite fallait to kikuna bandaka la. Mais maman leki abanda ko isa bango compte tenu à mode de vie au bango zaki nango ya okai kozwa bango te. Mais le quoi bana va exposer problème, c'est par là à dobi malamu bana yande konaye va souffrir kaka place moko. Et la différence au bazali komona nanda kwana que prise en charge atama koki za mingité mais baza na vie moko ya kimia. Donc ezali bisika ya kimia bazo kabola batute en tout cas baza na bango malamu. Eza exemple ou déjà ezali à poursuivre. C'est ça l'histoire oyo boti koyoka awa. Moi ça me dérange comme on a te bandeko oyo ozo vivre bozo beaucoup la bana ndeko na yo o sacrifier bango parce que yo en a besoin au mi privilégié. La vie de demain ils en a même toi décidaka. Ils a tes choix moto albi que non ngai na bana nga yo ndo tozo pona soki zalaka vraiment bongo mais le mutu mo te na famille choaka parce que tout parent azana souhait que moi na nyonso tout a réussir. Mais bizarrement, loi et nature ezali compétence, to force sur le terrain et kontaka. Okoki kotanga ba forcer ba futi ba minerval mais ce que oza pratiquer zala sur qui oko échouer. Ça c'est juste un conseil nazo pesa na bandeko bazali ozo boko la bana ya batu. Ozo boko la bana na kati orphelinat.
ozobokola bana ndeko na yo ata bana ndeko no te mwana kaka soki ozobokola ye oza sous responsabilité na yo esengeli oyeba ndenge nini ya kogere bango ya alliance bakomi siko na phase esengeli affronter justice parce que justice mpe ya mboka na biso soki misolo eza te okolonga te tomonaka yango awa moto aza na raison akomi kuna na justice oyo aza na tort akomi na raison oyo aza na raison akomi na tort c'est-à-dire inverser donner. Donc chez nous, il faut avoir de moyens pour gagner la justice. Je n'accuse pas justice en Mboka Nabiso, mais tout la vérité, la réalité, où tous allez comment on a, tous vivre dans la carte en Mboka Nabiso. Bande ko ba okende wapi, bazana a besoin il y a soutien nabino. Bazana a besoin il y a apport nabino. Bazana a besoin lelo bosunga bango parce que tata maman leki azana makokite, elle n'a rien à faire. Porte nyonso bakobeta ya Léon Salvek bakendaki na Susiat. Susiat me etretaka makambo wana te. Bakoyebisa bino ke bokende na parquet, bosala plainte, parquet kuna bakopesa ngo pa magistrat instructeur ya dossier, ti bakoconvoquer soki kosamba bakosamba et ti ba juge bakota makambo jusqu'à ce que zuzinde mutako ya kokata. Pe eza nango makambo osala malelo na lobite. Donc déjà l'influence tata mo siaza nango ceux qui perdent même bien la justice en Mboka Nabiso, en tout cas, aux allez privilégiés. Parce que ici, ceux qui donc les documents ne sont pas au se renseigner qui et comment na tchadia na kombo na imoko. Na komba bana na ye. Na komba bana na ye. Dobino na kombo babuko en pango bino bozate ko. OK. Merci beaucoup, je pense que on va chiter message à Souka Nini au Koloba, il y a alliance après tokotana. Il y a un message à Soukanini à Koloba. Bon, message nanga soukeza que bakonzi na biso ya mboka basunga biso. Basunga biso tozwa héritage na biso mo pe to salela. Parce que c'est baboti na biso. Bakonzi na mboka vraiment basunga biso. OK. Merci beaucoup. Yanana. Oui. Ngape loba nanga soukeza ke nde toye na l'histoire na biso na média boye eza pona pamba te. Toye na poto trouver solution. Donc ba oba omona ngo baza na motema ya mawa ba ko contacter po ba sunga biso to mekampe ko tika dossier na biso qui n'a pas que poto zo oise biso. Merci beaucoup. Alors je crois que ça en est fini pour aujourd'hui. C'est par ici que nous mettons un point final. Merci à Brenda Dibana. Nazo ba kopé boye. Na mon oye pe na oyilinga le côté. Hein? Donc vraiment, c'est bon. Donc merci na Brenda Diba, je crois. Merci na Brad Bumba. Na mon écala, plein de spécial à lui. Merci na Jordan. Merci na Gédéon. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Vérité et réalité partout où vous êtes et surtout dans vos maisons. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant so ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye po bo benga po bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli en avant kende obima.
omela melango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo pe antipoison donc soko ata eza na kati elongola ngo alendele mikolo somme nayebi te mindele yango bapesi biloko bauti po biloko yango mende eza ya solo mikolo oyo batiaka poison atoya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya antipoison oyo pe antipoison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.